Monisco mkwende kwenye tumechoka tunanye pekee kama sisi tunawapelea tupate tabia kuwapia bye bye. Tunasira sana ndugu zetu wanapotea, ni lazima mkwende kwenye mpotea na Kongo. Monisco mkwende tu tumetumia vitu vyetu sana tu pesa niyotoka mlimo kwa kitu gani kujibebesha tusharuzumu wetu tunapenda kule kweli shahilo dema kuimekorisha na mfukuma ni ukozi kifekeni saini mkoi kwenda wakona modisko musiro na badani ose aye mungu unasema wele atuwatani Voilà, Pandeko rentre chez eux. Pas qu'aucun de WAP. Ezaya participé à ma soroté la Monisco va me tirer. Pourquoi? Parce que effectivement, ils sont, en fait, l'ONU a engagé tout ce monde pour nuire les autres. Ils ne savent pas où les mettre. Donc, ça dit qu'ils servent à quelque chose, mais après, ils ne savent pas où les mettre. Voilà, c'est ça les grands problèmes avec la MONUSCO. Nous savons pas la binoma dans ce mécolo. Nous savons qu'on a combo un voulu si kimbangu diantu. Nous savons qu'on a combo un mama qui prend vite en dos. Nous savons qu'on a nzambe en pungu tous les deux oyo banko qu'on va belela ki. Banko qu'on va kumisa ki ye. Belela ki nzambe en pungu tous les deux nzapa nzakomba. A Congo mungali vidi mukulu. Mungu baba milele. Nzambi gaungu. Kalunga yango pe biso pe ndenge bano bate obelela ndenge bankoko na bino babelelaki solo tokotika te toyelaka bino nde yango toyelaka bino kozongisela bino oyo koyeba po tokosenga na bino te besengasenga tokobisa bino te bondimela biso kaka men non non pas du tout. On vous demande pas de dire seulement amen, non, on vous demande d'examiner un peu. On vient Touta wapi. Demande que chacun de vous conscience na ye moko. Chacun de nous conscience na yo esala. Outa wapi. Est-ce que outa pour mundela créa yo, pour te mundela yela ki religion et pas indo bandela yango wana. To po outa ki avant que mundele ayana bile koloko. La réponse est bien claire pour les autres ignorants que tozala bas siècles. Des siècles au pluriel, des siècles avant que Mundele Aya, avant que Mundele Botama, nos grands-parents, nos ancêtres existaient avant que l'homme blanc Aya. Oh, oui. Donc, c'est-à-dire que quelque part, nous avons source l'histoire de l'humanité. On va le battre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et bon, berceau de l'humanité. Tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on nous apprend, et où tu vas bien, et où tu vas monter. Oh, qu'est-ce qui ne va pas là? Ça ne colle pas bien. Ça ne colle pas bien. Donc, nous ne sommes pas dans l'histoire. Donc, l'histoire, que Mundele Moutar comme le sur l'histoire. Oh là là. Oui. Et Nicolas Sarkozy a dit ça devant des intellectuels congolais, des parlementaires congolais, que non, notre objectif est de faire les Africains, de mettre les Africains dans l'histoire, parce que vous n'êtes pas dans l'histoire. Et on va péter les mains beaucoup. Voilà Illuminati à lobby. Voilà franc-maçon à lobby. Chef of franc-maçon, Nabiso Yewana Ye. Comme to kota na franc-maçonnerie, comme biso stok sarakuna. Donc, Toyoka va relever la biso. Ayoka, Bandima. Et alors, en observant tout ce temps, tout ça, 5 siècles après, 5 siècles que maintenant, nous ne faut plus croire dans tout ce qu'on nous a appris. Même dans l'école, l'éducation ou l'enseignement qu'ils nous ont apporté, c'était pour leurs intérêts à eux. Ceux qui ont l'accès au français, oui, c'est pour leur servir. Le bac français comme ça, voilà, monsieur Baroye Baté, Yolozala, entre Bissopon. C'est ça. On va le voir que les esclaves de maison et les esclaves du champ. Donc, bon, bah, il faut qu'on voit le poteau dans le français, les esclaves de la maison, bah, on va facilitateurs. Ils sont nombreux. Dans la politique, dans la religion, ils facilitent.
bayela biso religion lokuta, bayela biso nyuso lokuta, politique lokuta, démocratie lokuta, tout du mensonge. Donc monde tournera dans le kuta. Quand tu es un menteur, le corps Félix Chilombo, voilà, le monde t'appartient. On apprend. Il faut apprendre aux gens comment mentir. Et voilà, c'est comme ça que la situation toujours vue dans la belle école. Voilà le sac panabino nyoso, le sac panabino maman nabiso toko bana maman reliso là, le sac panabino maman Françoise Gaka, toko tala papa nabiso Marc. Oh, Marc Kamita tous les vrais. Marc Kamita tous les vrais azanabiso wana to moni maman qui parle vita. Coco Selemani to moni Coco Selemani le sac panabino Coco. To moni ya lo so Charlie Boselawa, le sac panabino Papa Nabiso Pekos Songel Azanabiso Peona, Papa Nabiso Alphonse Zolan, Azanabiso Président Pacheco, Azanabiso le Panayo, Président Zoliati, pas Président Go, Président Mbokani, Papa Pacheco. Mais Congo ça ne va pas, Président Yoro comment ta président parce que tout le monde est président qui va se salarié partout au Yoga, président Belé, mais Congo président Pacheco. Voilà, président, le vidéo, Tomoni Sunani, Tomoni, maman Nabiso et Bélé Bazar, maman Françoise Gaka, comme c'est dans le saco, Bande Konabiso et Bélé Bazali, Awanabiso, Maming Balekaki, Olimbi, c'est poété, c'est là qui te coûte une introduction pour vous dire de quoi s'agit-il. Donc, on le verra bien, Nini, Mokona Lelo, donc, peut savoir l'information, Nini, information est alliée, Bélé, il y a Bélé, il y a solo, il y a Kambo, il y a Kambo, Nini, il y a Kambo, il y a Son. Sonia nini Sonia nzambe na ngai tolba keke ya solo tolbela kipino tolbaka malobana nganga nalobaka tout le temps malobana nganga onyo sona lobaki eko sala meko kokisama nzamba ko sakate nzambe na bo moya ko sakate tolbaki Félix akosala président ya libuso ya yambo oyo akoyoka soni dans président moka ayoka soni Félix akosala président soi-disant président ya yambo oyo kozala humilié nanu président moko ti ekokile kosila akozala kate. Oui, croyez-moi. Et donc aujourd'hui les mots déjà. Donc c'est-à-dire que voilà, Soni na Soni, malédiction sur malédiction, Félix Tshilombo sur tous les plans et on observe que vraiment ça ne va pas avec Félix Tshilombo. Alors je vous assure déjà que ne croyez à rien, ne croyez rien. Oyo to bango lobela bango bana kala ne croyez rien. Bayoka bisa ba tourne na bango le ba komi mele. Le bango so komi ko lela baza ko yeba te quoi faire. Ya solo wandeko papa na biso Francis Bitoli to moni wana lo sake pana yo pichu kala kalamalu lo sako pai na yo to moni papa Francis Bitoli akomi matondo na mama ko. No so matondo na bino nyonso lo sako to kota ya solo. Alors, Francis, pardon, Francis Vitodi, c'est la puissance de Sako. Donc, voilà, information à l'époque. Et ça, il y a Mingi, il y a Makasi, Oyo, Tobombele qui bino Mukolo na l'époque. Oto, Sabino, il y a Soloke, Tomonaki, équipe ya Maroc, et Tondisi Tarmac, il y a Congo. Ba Marocain to tourni bango ba lobi awa na poto tana ba Marocain baza en direct na bandi ko na bango o ba ute na kati ko Congo lobi ba mususu mbali boso ba kontra kati ko Congo lobi le Congo combat Kinshasa c'est qu'on a vu là ou bien il y a un autre Kinshasa qui se cache quelque part. Il y a une autre ville Kinshasa qui se cache quelque part ou bien tout ce qu'on a vu là en passant dans l'aéroport jusqu'à aller na stade na hôtel c'était ça. Non, ce n'est pas possible. C'est ce Congo-là, Congo. Et ce qu'on vient de vivre là. Mais non. Bandeko, balobi, non, bandeko, na biso, bazo, kamo, soki, Kinshasa, Congo, yango, wana. Bandimité, parce que, bayaki, wana, c'est vrai, comment qui n'a 9 avions, et tout le qui n'a tarmac, avion, il y a un supporter, Air Maroc, et tout le qui n'a katina tarmac, Mboka, Bamoni, pays pourri. Selon Bangal même, c'est la pourriture, ça. C'est quoi cette histoire? C'est quoi les Congo, me vient de voir? Il y a que la pourriture. Donc, son, il y a mon tour de Bandeko. Pour la gauche, il y a besoin de son, il y a un tic à la bille.
otika makambo Félix okoka na yo te olinga mi l'action madoka ligorodo aza ko vimba na taille moko tala ninga zo koma mais akopasuka akosho eloko moko ta koma kwa nje. Voilà bandeko makambo mais il y a pas d'infrastructure, il y a pas de route, il y a rien dans ce pays là. Bandeko mamusu batambola ki par mais incroyable la carte ville, il y a Kinshasa, ce qu'on a vécu. Donc ba moni que il y a donc le président on va le dire. Mais on a compris que votre classe est un voleur. Et la population, la plupart, à 80% sont des voleurs. Oh, selon Bango, parce que je suis beaucoup, je suis portable, tout le monde a une image, le lobby, et de l'eau, une image, tout le monde a une lobby. Non. Oh, tout le monde a une pas ça. Oh, tout le monde est alors, tout ça, tout le a commis les avions. Na retour, ok, avec comme les avions, bah il y a une démonstration, tout le monde va vieux, tout le monde a tarmac, tout le monde yango, il y a solo bandeko, wan sa avion et marocain, et tout le monde et tout la avion boni oyo, Félix et Antoine Chilombo, à côté na kati na mboka, Maroc, toko mona yango, toko yeba, avion boni et kokende kuna na kati ya mboka Maroc, parce que eza ya soni na mawa toban. Ministre ya transport bodimbisi eza yango wana te bodimbisi totela bino image esengeli kote wana ezali makambo mosusu ya ekolanda wana eza nanu yango te bodimbisi mingi po ete ya solo tomoni ke ba marocain bakitaki na kati na tarmac ya ekolo Congo na kati na Kinshasa tomonaki ba avion oyo bino nyonso boyoki 9 avions ekiteki na kati ya tarmac ya Kinshasa ba avion wana etondi na kati ya ville ya Kinshasa bakei à la fin des comptes qu'est-ce qui est arrivé tout keleka na mukuse na suka eloko nene ye ba marocain ba beti mbale na ba congolais alors to keleka kana match et le kindenge nini na kati na Kinshasa et total après le match qu'est-ce qui est arrivé après le match le plus important c'est ça alors voilà on a les émotions de Félix Tshilombo. Félix Tshilombo azaki na kati na terrain, voilà président azala kati na terrain mais émotionnel botala ba geste ya Tshilombo est-ce que ce mon président moko quelque part dans le monde a tellement boyé a sala ba geste émotionnel boyé voilà incroyable mais vrai. Donc Félix était sous les émotions parce qu'il était trop sûr de lui que Yéondé Moto a sali à organiser match wana na honneur. Alors, match est bétami na Katavila à Kinshasa. Et alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? À Kinois, babali kopamba ba joueur ya Maroc Milangi Abido ba joueur ya Maroc va comprendre que ba Kinois babali kobamba bango ba bouteille ba vidange na kati ya terrain babali bango après ba mingi na kati na bango ba zinzela ba kimi bakei ba koti na kati. Alors allons-y tout droit au de Sabino match et betami na kati na Kinshasa bomoni moto marka ki bi ye les jeunes hommes ont marqué billet wana bi marqué na kati ya bakendaki 1-1 et sengeli que tolo bino makambo pona nini pour comprendre l'humiliation limite la humiliation il y a Félix Tshilombo. Voilà Félix Tshilombo les gars en question a marqué ki bi ba le biso kombo na ye Yohane Wissa Chingira Yesu kombo na ye ngona balobi azali mwana ya Minembwe mwana Sud Kivu ba na réseau ba tuti ba sepeli mwana na bango ba petit bravo ba panzi na ba réseau voilà les Rwandais ba sepeli makasi ke oui mwana na bango a marqué bi mwana ngo yeyo tuti Rwandais a commis à l'équipe nationale ndenge ni c'est tuti Rwandais que nous allons vous expliquer maintenant
Oyo a comme une équipe nationale na biso vrai combo na ye yango wana tuti a marqué bien tu vois. En fait, il y a un jeu. Félix Antoine Tshilombo Alingaki a marqué Mokili a marqué que yé moment na yé et que le part est gagné. Mais malheureusement, nous sommes encore qu'on a pu se confondre Tshilombo. Nous sommes encore qu'on a pu se confondre Tshilombo parce que le plan caché de cette histoire est animé. Puis marqué, on a bien négocié, bien acheté, qu'il faut pas favoriser Congolais, Moko Achabi. Ces Congolais on a Achabi, va choisir ça qui ces jeunes hommes tout Rwandais. Pour quelle cause? Cause va choisir ça qui est à marqué Biwana et ça qui peut être bala qui sera fanatique. Oh il y a match, on va dire un match, bala qui sera que oui, pas accepter bah tout Rwandais parce que tout le cohabiter dans Bango, voilà tout Rwandais alors le biso soni a marqué. Voilà l'objectif oyo ba même qui garçon wana à côté de l'équipe à l'OPA et à garder nos surprises pour tout ça pour le regarder. Alors les gars en question azawana tuti Rwandais na kombo ya Yohane Wissa Chingira Yesu. Donc kombo ya batuti mais comme par hasard batuti ba ganga ki lobby tout le monde na ba réseaux sociaux na bango ba gangi ma après tout le monde que kombo mo limo ba lobi kombo ya Chingira Yesu wana elimo ba ya kombo na ye Wissa ce que Wissa wana ekei na côté ya bakongo tout le monde les nez Congo se sont mis debout. Pour l'air tobani ko le bakon aza tuti Rwandais moko ne Congo apini. Alibite wana za mwana na ngai mwana ya soki no soki neve na ngai. Donc tuti Rwandais alongwe tuti Rwandais ne Congo moko bimi a récupérer ye akomi neve na ye. Oh bato bakamu oh. Akomi neve na yo ndenge yo ne Congo. Voilà. Oyo makambo pour les canaux belé ko le Congo pour expliquer une explication claire et nette makambo wana e uti wapi ke lelo ene Congo abimi a déclaré que aza mwana na bango akomi tuti akomi mwana ya ba Congo ensemble na ngai très grave. Voilà match Lopa RDC Congo non Lopa RDC Congo na Maroc et Kei 1-1. Alors, va négocier Bibi, Marcamé, et puis, tout le monde va chantage, et voilà. Moi, on a pu se marquer Bi. Moi, on a pu se on dit ma bisoté, bozo boya biso. Si on dit mi bi na biso, voilà, objectif, ya, makamona bango, et c'est voilà. Alors, nous activons la conscience, il y a fanatique, nous sur le léopard, ou bazaki trompé, pour que Félix a son bibi, pour être à corrompre Bi, ou à sommer na base, arrangement avec les Marocains pour être le rebat justifié que non au moins boboya bana Rwanda mwana Rwanda mutache bite au moins exactement objectif de Saraki yango wana alors ce que comment bango ngai pour être biso to rêver yango nyonso alors voilà na dossier wana oyo ya nani ya ba joueur oyo l'équipe et ce qui wana match sili ba joueur babandi kozonga na mboka na bango qu'est-ce qui est arrivé aux joueurs, il y a des supporters, surtout des supporters, il y a Maroc, des retours na bango, pour comment on appelle ça encore, bis na bakena aéroport. Et le Bolivie est arrivé, Botala, Oyo, et comme elle va. bafilme ndenge makambo ezoleka na République démocratique du Congo. Babosani ke na Pascal Baya miyibi bakoyiba yo mutu mobimba batio na poche. Mundi bwa bimisaka ya chombo boye taje no abeti te pas 3 fois azui téléphone na bopete nyonso akenango. Sena boye salami epele oza na idete bandi bupe mwa bakita ezate imaginer cortège. En tout cas ezali na Pascal ezali mambo mansoni ko mundi bu oyo. Mundi bu oyo toko bisabino. Voilà, bayibi ba Marocain, bayibi ba biloko na kati ya stade, na kati ya retour bayibi ba Marocain biloko, ba Marocain ba bandi kolela, ba ke na kati na mboka na bango ba pesi sango ke non, auto vivre na Congo, c'est jamais vu ba Congolais, na ndenge mona président bango sont des grands voleurs. Voilà, tokei na sango wana ke ba grands voleurs na kati yekolo Congo, c'est allé, voilà.
Voilà, bazako sepele ba yibi marocain, ba téléphone, ba nini, les gens de Kinshasa, bazako sepele. Alors, de l'autre côté, tout pour avoir clôturé le dossier, voilà, tu dois faire un avertissement. Parce que tu y a une source, il y a sur Awa, bazo kanela bino. Les Congolais, les Kinois, botika Félix va ventir, ne wana, mboke za na kat na guerre, boke ndete na match retour. Na match retour, na le pas même Félix, à cause de l'on popa, à même banani we wana yeda ba taliban ba kende mais ba congolais ba oya solo bokende te parce que ce boke kuna mingi ba kosoka mingi ba kokufa okinga bien oh la quand vous dites mbango alerte ki bisote attention dans match retour na le pas la carte na Maroc bokende te d'ailleurs vous êtes la carte la malédiction bo gagner na rien parce qu'avec Chilombo et le komoko eko salmate ezali malchance parce que makamo bino boselba marocain so bo mego kende kuna mingi bazo kanela bino mingi bakosika bakutumba bango na kati na Maroc. Vous comprenez nga? OK. Wayoki malamu. Wayoki peut-être à Italie. Wayoki ayebisa ndeko na yeke non papa, maman, même ba peso ticket ba bika avion ngona tout que na 10 personnes au kende te. Voilà, bandeko, vous êtes déjà alerté pour na makambo oyo ya Chilombo. Voilà, makambo asali na batu na ye na kati ya ekolo Congo. Voilà, bandeko bana some ekolo Congo tokota sikoyo na mozindo ya actualité na biso ya komona kia solo tango tolobaka bato bandi makabiso te. Chilombo, et voici là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Tango na bete tana bela kambela na lobi monoko na ngai nganga batibeli bandi makati bato bafinga ke biso zaki na tata moko atelema afinga bato bandundu bayaka bino bayaka batu na sanité batu na boye afinga ki moko voilà oyo journaliste wana moto na sanité akokokana na moluba te biso baluba tanga mingi biso baluba ba intellectuel biso baluba tokotonga mboko tokomisa ngo allemand biso ba tata wana na kombo ya wakacha oyo bomona video tolekisa bino tolekisa ngo na chaîne na biso toyoka ina azoloba est-ce que azo tenir toujours ba langage na ye oya kosila kokumisa ke bango tourna bango unini tolanda ye baninga na ngai tokomisa nzambe biloko nyonso ya mokili eza pamba moto akoko perdre vie na seconde moko achille lala petit frère na ngai moto akufa baninga ça ne demande pas de minutes seconde moto akufa limubangala oyo wakacha boyi na ye wakacha osenga nde bolimbisi tosakila ye c'est grave toke na mokuse wakacha alingi nini wakacha asengi nini e alingi nini toyoka nanu wakacha eske eza ye obe ye te po bandeko ebele balobi ye bandeko mosusu balobi ye te me toyoka nanu eza ye obe ye te totali na mwa clair po moko batinde biso eza ya clair toyoka nasengi pardon na bato nga na plesaka nasengi pardon na bato nga na fingaka nasengi pardon baleko na ngai It's just like right here. I'm like, okay.
Nzambe Peter Kachama leader. Voilà petit nangai. Petite sœur nanga Maïcha. Nazana ngogoli na lezi ongana ibipa yutite. Ibipa yuti mtu asomeli khabi. Mtu tufika na kana yebabe. Ano seka. Na kilungu na mbogoana. Nazo izaya kulungwa Kinshasa Paris Montréal Toronto. Les camarades, je vais faire l'escale à Montréal. Bonjour, Daniel Madi. Soni, tolobaki na likambo yango, monoko na ngai nganga, voilà, esikelo suke na bato. Voilà, c'est le début. Na tango tobanako beta mbele tolibandeko, boyebi, je dois vous apprendre beaucoup de choses. Excusez-moi, mes chers amis. D'expliquer que au monde, la plupart des gens, au bozo kaba taliban, au bozo kaba kassayen, au bozo koyo kaba ngolo baki, biso batbana idepes, biso idepes, outa epele na poto. To cela qui n'a pas on a combat ensemble. Et batouana ba boyo koyo ke la biso, batko ba wakacha ba epele. Luaka boanga muswala sudindali baza ebele basala bashela musu mwana tanga bakomona bango ezate totikana mais mingi balimwa mingi baboma bango batuti baboma bango bauta poto Canada Belgique bamboka nyonso bakoma na Kinshasa balanda Félix Tshilombo po ete baliaki na esika moko babengai bakabele bachemise bapesa ye bambongo Félix akomi na Kinshasa na pouvoir abe mingi bakenda lere bakenda batuti basilisa bango batuti baboma bango ntango tozoloba bango bazofinga biso ntango nalobaka bandeko nazoloba mpona bino naloba mpona défendre bino bamingi bafingaka omwana bafinga biso awa ndenge lwaka bwanga lelo wakacha pardon loka bwangate loka bangolo wakacha nenga zo senga ba pardon mingi ba finga biso pe awa to ba komona bango miso to yebi bango teme to mona ka bango to suki wapi avec Dieu dans le baquet vous êtes des grands perdants vous les talibans vous les kassaïens ba premier perdant c'est vous. Les premiers perdants, c'est vous dans l'histoire du Congo. Bino ne batubo le bombaté bino beurre. Soukana bino c'est compliqué, c'est fini. Ce que vous savez, vengeance, les lots que to kanga Félix na bino longo. Tokolim sa bino te. Bokinga. So to kangi Félix na bino longo te. Toko tika la ka jamais kolimbi sa bino. Il faut tout le monde en participation, il y a des Kassadien et que tu gagnes tu le mot bisona bino longo, ce que tu reprendre yé longo, là tu relimbi ça. Vous entendez? Boki bien. Mes chers amis Kassayen, boyoki biso bien. Les talibans boki biso, c'est trop tard pour bino. Ouais, on dit malam. On dit mité alors j'ai continué pour écouter la somme ya kolobake ya solo ba mingi boyoka ki lobby et ya solo lobby ba kole la pote non seza kostela bana kati ko le Congo bango nde batu baza la base ba kumisa ke Tshilombo na ndenge nyonso me Tshilombo lelo à rendre bango na niveau moko trop bas et que mingi lelo bakanisa ke Félix avait montré bango nzoka te Félix va montré bango te lelo baza ko regretter et Félix Yewana Azana ye moto na bangote Félix a profité na batu ye voilà aza ko profiter na ba oyo nyonso balia na ye elongo oya batuti azana bango elongo voilà c'est à vous de comprendre que
il est temps de téléma to bengana Félix na bino na biso elongo ceux qui vont télémiter ceux qui bengana elongo te que biso mo to bengana Félix na ndenge na biso na bino place na bino ko salaka te ba jour koya na kan c'est bien clair to marché va monter c'est bien clair et ça va règlement des comptes mais c'est bien clair parce que nous souffrons à cause de vous autres bino ba to soutenir Félix et Félix azona ba touti toujours le bino bolingo yo kate na kan vous comprenez bien. Voilà, matondo mingi na bino nyonso. Alors, toujours, ba like na bino, sur la poste, ba like na bino, pour être pèse, un grand plaisir pour moi que vous nous suivez attentivement et ba like na bino, pèse, courage, ya ko pèse bino ba information sur le bombe la bino, mokolo na lelo. Alors, bande konangai, vos likes et ça la bino un grand plaisir. Allez. Tokei na oyo nyonso eza koleka na mabele kolo Congo bandeko eza ya pasi Congo tozokende wapi. Allez, les images. Voilà, bandeko, mon escroquerie, voilà, Félix a kenago kosa bango kuna lobby, oui, akiti va payer va bien, et c'est combien de mois, pas même 2 mois, voilà, CAA, la qualité c'est ça, AAC, Abobinaye, sur le CAA, Abonaye lobby, non, cette histoire-là pour Ezra escroquerie, Ezra mafia entre Kenya, na Congo, Basua qui gère tout les gars qui va aider Félix Chilomo pour encourager à cause de Congolais, peut-être qu'il y ait des avions. Dans l'avion, on a des avions avec la faveur, qui travaillent dans 150 et 190. Et les lots, boy, tout qui s'habille, nani, compagnie CAA, oui, CAA, abonné à lobby, n'a qui s'habille, bien, ils sont toujours dans le prix à 400, 500 €, voire même 600 €. Voilà les gens, comme l'aéroport, babi à 190, ton poste dans votre mata, n'avion à bisoté. Alors, passivement. Tokei wapi tokei na kati na Kinshasa solo ke ezali ya pasi ya komona ke ba o penso to benda ke ba toy lobby ba mangongi to benga bango ba mangongi yango ba sali nini ba nini na Congo le tant to ko pelela baza konti ba te ba lobby ke te ba ko bangonde ba kolo Congo po Congo za ba e ba lobby nini bolanda moko baza kolo économie bomba yo tout comme on tout tout mal tout la Thompson tout mal tout ça tout est la makoso tout on va commerce tout ça l'année et puis dans la pays par bato mbongo na bamboka c'était les hommes d'affaires les opérateurs économiques mais aujourd'hui pour être riche pour avoir il faut un politicien c'est inadmissible c'est des choses oiseaux le baté ngana ko loba yango voilà j'ai même bien à tout le monde qui a un cigare. Je suis même bien tout le monde qui est intouchable. Je suis même bien tout le monde qui a yembeli béton. La chienne fille baza copina, banabeza tourne bango. Lelo, je même bien pas comme vous déclarer sur que non, il y a un ça ne va pas. Au moins que ça va kende. Tant que ce qui bien boza kontima. Tu bon moni, je même bien na. Abo ça dit que aganga ki béton. Abo ça dit que comme ça ki béton. Ah, to ça le bambula boni. On verra bien. Alors Kinshasa toujours l'accepter une image moko et ça qu'on les cala kati na Kinshasa na kati na Kasavu na veni Lodja est-ce qu'à venir Lodja est comme une province to pesa na kati ya ville ya Kinshasa oui et ça na kati ya ville vers Kinshasa mais avenue wana est comme un lac moko salani wana pas pas comprendre et où tu vois et c'est pas seulement là c'est presque partout donc na veni Lodja na ri Lodja pour les cas
il faut le bac. Bakamu le bac, bakamu le moyen de transport pour na ko katsa lac oyo et botami na katia Kasavubu. Na katia Kasavubu lac moko e botami kuna bolanda animal. Voilà, mes chers amis, où allons-nous? Où allons-nous dans ce pays-là? Où allons-nous? Bandeko, tout ça n'a pas blague tout petit à côté. Bandeko, tout ça qui est noir. Bon, bisous nous toujours observer. Bisous nous qu'on a besoin d'observateurs. Toujours à la caca, non, ça ne va pas. Au moins, je pars. Je bouge quand même. Bon, bino bandeko, bino msubo, toujours le bandeko, toujours qui est noir. Toujours qui est noir. Toujours mon a été mot qui est s'enfoncer. Et si l'on va se permettre à tout, mbongo ya Congo ezo ke notonga ba mboka misusu eja ko bima wana baza ko yiba des millions et motoko lo kambo azate na kati na Kinshasa batu nyonso na kati na distraction les jeunes au baza que censé ya ko tala avenir na bango et surtout tel to ko ta ba chaîne ngo les jeunes qu'est-ce qu'ils pensent ba jeune to lo kana ba jeune toi pour le mona match na les millions comme c'est le président de la République qui a dit les choses comme ça dit là le papa tout pour la banane qui va pour là comme il y avait banane donc pour la comme moi là les choses ça les a dit merci le président de la République, merci beaucoup Chilolo, merci beaucoup Bioli Rambwa, mais biso to ba ta mwende biso na nyao oli ya bino ba nyao kati ya samba mwana wanya wanyosa tena kumaka ba nyao nyao message ni bopesi pona ba autorité bele pona ba leader banani message wana mboka ba bapesi koma ba presse penge message ko ngana kupesa kaka ba presse penge ko telemela kaka nyambo ngo ya sanjo koma nani comment pecho na kamere pecho kamere alibi boyembo mwezawa voilà. Bon, on a blague, on va fantir, mais à venir dans bango est là-dedans. Et bah là tu vas polo, bah t-shirt il y a na effigie à Félix Tilo. Bah kabel bango bah na choix. Pour bazana bilamba ko lata malonga te bah là tu n'as pas. Mais ça la publicité nani il y a Antoine Tilo. Est-ce que vous comprenez ça? Bazo souffrir. Tokoloba ni. C'est à vous, tant que c'est à vous de comprendre que tu as un grand boulot.
dans la moussala monene biso nyonso qui to sauvé bande ko na biso au bana wana baza ba perdu, ils sont perdus dans la nature, ba yebite quoi faire et ba yebite ba ko jouer rôle makasi pour na ko sauver avenir na bango pour na ko loba que non trop c'est trop ça suffit là comme tout le monde va payer mususu dans Burkina Faso, tout le monde na Mali, tout le monde va payer mususu. Mais regarde nos jeunes, par exemple, premier, n'avoir accepté tout. Pour accepter tout, allons-y. Et puis, ça, tout ça qu'on veut la bino, que Vandeko, on est kawana poité, tout le monde est tout sauvé à venir. Il y a banana, parce que le demain, il y a banana, c'est aujourd'hui qu'il faut tonga. Surtout tonga, les a passé, voilà ce qui est arrivé là. Ils ont arrivé à Bana wana nyonso, ils ont commun wana, baza pas perdant parce que baïb n'a pas monté quoi faire, baza kokende ndenge wana. Voilà bande ko bana sommet kolo Congo ya soleke tango toujours ko betambela, ya mo toujours ko loba to tellement to sauver babele kolo Congo. Voilà bande ko dossier moko to sanango, c'est important de parler. Oh baza ko yeba te makamonini eza koleka na kati na Congo. L'ONU a sali organisation mondiale au niveau. Et c'est là qu'est créé la branche EPD. La branche qu'on va créer, quand l'ONU était là, pour la bien la population, pour qu'elle facilite le pillage au niveau de alors, l'ONU est moto à Sala qui va tout va contre ma belle Koloko. C'est l'ONU. C'est la MONUSCO aujourd'hui, pour les jeunes, pour bien comprendre. La MONUSCO, on est monté ça là qui est quand c'est la biso ba tout rwandais, soi-disant ba tout sous prétexte de la guerre. Mais parce qu'il a plein de caché d'utiliser les tout pour pas nuire. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, Bolanda, les autres dossiers nous l'ont dit. Tout ce que nous vivons en l'air de ce Congo, l'ONU est complice dans tout cela. L'ONU, boyeba qui est là, à sa récurrence, le bâtiment biso Keita, Binta Keita, la toute. Guinéenne. Alors, toute guinéenne. Alors, la toute guinéenne, aïe l'Europe, va gêner, à cause de le même système, et puis surtout, c'est peut-être yo kakato, mon akatonti. Nous avons été battus, tu vas s'organiser. Quand ils ont fui l'est du pays, bah, quitter la Bandundu, bah, quitter la Kassai. Bah, Kassai, comme ça, qui faible, Bolanda, s'il vous plaît. Les Kassai étaient les premiers traîtres à collaborer avec les Tutsis rwandais. Ils ont donné l'identité des Kassaïens à toutes. Comment Bakasongo, tout ça. Identité, on a Baswa Yafo, il y a plusieurs Ilunga, Kasongo, Kabongo, Ngalula, machin, Ebele, Basabanani, Basaba, toutes. Bayebi, Chuluba, bien, là, les bosso, on va prendre qui va Chuluba. Ba rendre service na Katia Bako, na Katia Kassai. Kassai aujourd'hui, exode massif, la crise dans Kassai, il n'y a personne qui a accueilli dans Kassai qui est qui. Ouais, ça Kassai était évité. Na Kassai, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, na Kassai, chaos, déjà, c'est la chaos, je sais bien, effet pétrole, dans rappel la cabine, parce que dans plusieurs de mes émissions, on a le bino, effet pétrole, oyo, et botamé na Katia centre, et bandako avancé qui est dans le pays, dans la province de Nyonso. Et bandaki na Kassai, mais tu dis qu'il y a bien, comme on a 100% alors, effet wana, ils ont compté Kassai, batalboso, batretaki, na ba tout wande. Ba tout va rester qui wana tepo, ba kima qui est sur le non, donc il ne va côté monsieur Moré, va sauter na est, va vivre sur bien. Parce que partage ba kita na Kassai de l'eau, ils sont dans les Bandundu, ils sont dans les Bas-Congo, ils sont na Kinshasa, Bazawana, ba de Koyo Kanisi. Le risque est là qu'aujourd'hui, les Tutsis sont devenus les nés Congo. Les Tutsis sont devenus les nés Congo. Le lot, les Congo et les Congo, et Pesami et pas les Tutsis. Je vous en plan. Au Basalaki, au Bandalé, au Côte na Gisantu, au Côte na Gonda, na Ruberwa, Baswagi Fnafastala, Bango, tous les longs. Kolongwa, Gisantu, Tina, Mayamou. Installer tout le village. Stratégie qu'ils ont mis en place, c'était quoi? La stratégie qu'ils ont mis en place, que les bazos qui sont dans le village, ils sont de moyens, ils sont en bongo, pour qu'ils ne voient pas que non, tout ça, on a dit non, tout est est, tout est est, bah, qu'on a mis sur le service que
mboka na biso pene ya solo eza wapi eza bako comme dans les bandes mboka na bango solo eza bande alors il y a solo ndeko na biso ya okenda kala oui banda soki combien des années bakenda babotami kuna bayebi nyonso te baye wana bapesi moyena l'argent babandi kobimisa mbongo babandi kopesa bandeko na biso bane Congo bandeko na biso bane Congo bandimi bango baadopte bango bamama batata boyoka makambo na za koloba baadopte bango bandimi bango bakoti na kati wana bazwi baidentité donc basomi bafamille basomi bafamille parce que moyena l'argent apesa oyo nga na famille na bino ale bonjour ngolia asali 1 mois 2 mois 3 mois ndeko na biso te wala mwana ya moto boita yake akenda kuna bazonga ekoti motutu wana aza na plan na ye ya kosilisa bino na kati na village ya kosilisa bino na kati na village boke baba na mama bane Congo ajete alors le nom va comme ne Congo le nom va tutu wana bane Rwanda ba s'installer na ba village nyonso ya kati ko nana permettre bango biso moto permettre bango ba s'installer benda bande kuno na village ozalaka mama uta wapi lukoyeba oya tikana na mboka na bino yo d'origine yo mutu tokanga mena benga ye lobake na village na bino boyamba mutu te tuna na village musu yela mutu moko boyamba wala ke auta quelque part auta bobo dutaka na ye bokanga mutu wana asa infiltré yene mutu ko silisa bango et der mingi na ba village ebele bazo boma na poisson bango bazo bomaka bakolo mboka na poisson malembe bango bakoma yeba poisson mingi tel bamboka bamonaka normal bazo kufa. Voilà bandeko, qu'est-ce qui se passe là na kati Congo nsoka te lelo otozo bela bino ngotozo la suite zo continue donc barenyo zo sala mabutu na moyi na mokili bamona kike toza matata donc matata tozo ko cédé donc ko cédé voilà otozo lancer bena appel na tout le monde pour faire bino makamoni réunion moko ezala ki na Assemblée des Nations Unies oyo bintu akenda ki na Nations Unies ko pesa dossier ko le Congo pour expliquer il y a Nations Unies dans l'Assemblée pour expliquer bango quelle technique bako ko installer pour te baso abiso na Congo facilement mais il banga ya mini o yesa ko bloquer bango c'est la diaspora congolaise nous de la diaspora ben mission na biso na ono ça ko loba ils ont bloqué bango ke tu dois fongola bino mission alors ba ligi sur ba sala ba intimidation ba menace contre bateau nous sur la carte de la diaspora o ba salaka ba vidéo o ba salaka éveil patriotique là l'objectif c'est quoi que ba intimider biso alors ba salaka réunion moko ezaki le 25 c'était hier na kati na Assemblée nationale des Nations Unies puis to zalaki wana nous stratégie pesamaki que ba sala biso ba menace ba intimidation ba intimider biso la diaspora la résistance diaspora oyo tozanango awa na kati na Europe ke to intimider bango le tolba ke donc to bango poursuivre bango moko na kati na bango pona nini parce que oyo bango pona bango bazo balini incitation à la haine donc biso tozoko inciter à la haine contre qui parce que nous aimons nous entre nous on s'aime bien entre biso il y a pas de problème entre nous les Congolais des Bandundu des Kwaté des Osaïe partout des Kivu tout ça a problème entre nous incitation à haine contre qui donc contre les étrangers quels sont ces étrangers là les criminels est-ce que vous comprenez c'est pour cela que toujours lancé appel oyo balobi que non incitation à la haine il y a toujours lancé appel à tous les avocats les juristes congolais donc soyons prudents tous de se laisser faire aux gens de quoi juristes, aux gens de quoi avocats, aux gens de quoi nini, tout le monde a des chaînes de constituer partie civile pour porter plainte contre la MONUSCO, contre l'ONU. Ouvertement, comme ça, pour d'intimidation pour nous intimider. Parce que nous savons que depuis là, tu portes plainte contre implication à la MONUSCO, dans la criminels sur les Canacats Est. MONUSCO, à la base, où il y a pesakaba logistique, dans l'hélicoptère, nous avons des preuves, nous avons des éléments, où il y a vidéo, les images, où il y a MONUSCO, et ils même criminels, toutes ces autres dans la carte de l'hélicoptère, et autres qui vont pouvoir armer la carte de Zamba, Babylone, on a tout, preuve, élément, on a essayé. Donc,
tout se préparer l'élément on a pour attaquer l'ONI aux Akuna. Alors, les jeunes bandeko bazas partout na kata Kinshasa, tout là que ça oni que oui, tu comprends le jeune aye, j'ai banimba salawana bako ko kabe bisote, to se laisser faire. Il faut pas se laisser faire avec intimidation, il y a puis donc bientôt là tout dit oyo azana kati ya MONUSCO moi c'est moi. Voilà, quand vous comprenez que chacun de vous a passé message au bandeko. Nous sommes que on a compris le plan la bango stratégique oyo balimba stra pour na intimider biso pour être to banga bango to le ba non oui balingi to le ba kombo ya ba tutité surtout le but comme ba tutité le quoi la question ça discrimination tout ça non nous on chez nous il y a pas de tout ça n'existe pas les Banyamulenge n'existent pas les tout chez nous n'existent pas ce sont des étrangers venant du Rwanda qui rentrent chez eux. Parce que nous, on a constaté qu'ils sont des criminels, ils ont assassiné plusieurs de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants. Autour se plaindre parce que tout ce qu'on fait, on a droit, pleinement droit de dire que non, toi c'est trop, on a perdu beaucoup de millions de gens. On a perdu beaucoup de gens. Si on réclame aujourd'hui, on fait cette liste à cause de nos enfants, à cause de nos mamans, nos sœurs, nos amis. Oyo ba perdre ba vie na bango na katia est à Congo na katia Congo mbake ni à les dossiers les rapports mapping qui a caché ba tiroir na. Ces rapports mapping et kenda wapi. Voilà bandeko na kansi vous avez bien compris que il est temps que biso peto lukato tellement to ban organiser job élément oya il y a défense pour dire que écoutez toi accusé ONI il y a que portable même à preuve tout regarde l'ONI qui doit nous expliquer depuis quand ils sont là et pourquoi il y a tous ces crimes à quelques mètres de leur camp. Je pense que votre constitution va document va dire si on a autre l'accent juge que non regarde à quelques mètres du camp de la MONUSCO on tue là la MONUSCO est là à quelques mètres on viole nos mamans, nos sœurs, nos enfants de 6 mois. La MONUSCO est là. On égorge les gens, nos frères, nos sœurs, devant la MONUSCO, à côté de la MONUSCO. Alors, quitte à maintenant de justifier devant nous pour dire, écoutez, oui, on ne savait pas. Il y a un rapport mapping. Et ce rapport mapping-là, Bachayango Wabi. Je pense que vous avez bien compris tout. Il est temps que nous sommes dotés de mélango. Voilà. Déjà, médias mensonges, justice mensonge, mais cette fois-ci, total mélango. Heureusement, le monde bouge, le bravo n'a pas Poutine, Oyo a un grand boulot, ok, vraiment, puisque nous sommes plutôt méga côté de ma, pour être tout méga pour se défendre, pour na Makambouana. Voilà, cette dame qui a qualifié la diaspora, les xénophobes, a classé Bissot de haine, de citation à la haine, ou a levé qui a poursuivre. Donc, il n'y a pas d'intimidation pour faire taire. Il est temps de passer message dans tout. Tout est dans ma dès ne peut pas lâcher ma petit. Et ben, nous sommes combat déjà que ceux qui vont mettre pour interpeller mon qu'on a quatre la biso ou à jouer convocation ou nini à leur bande de puissance tellement tout ne peut devant le juge pour leur expliquer depuis ces crimes qui passent en l'air de ces Congo. Bango MONUSCO va lever la bisonne. Voilà, je pense qu'on a bien compris qu'il est temps que chacun de nous a tellement on a poété tout le monde là. Makambo yo ba crime des akoleka na mabele ko Congo poété ngana yo toyeba itumba oyo ezakoleka na bele ko Congo nous sommes tous concernés. Alors ce but se termine en côté et cause la passe mingi po makamongo nous sommes concernés état de biso état de bande ko na biso nyonso o bazakona. Voilà les sosies de Paul Kagame oyo a communiqué na Égypte. Quoi faire? Sosie à Paul Kagame a créé en Égypte parce qu'ils ont une stratégie à mettre sur place pour dans cette histoire il y a Maï. Maï oya biso Paul Kagame maintenant qui passe devant pour na ke bakke de bayokana ndenge ba ko zo Maï wana so ba zu Maï na biso ce n'est plus Félix Chilombo mais c'est les associés à Paul Kagame ont joué les devants pour na aloba que non ba benda Maï na biso na kati ko Congo ba zo Maï alors nous allons kokota le Maï kozanga biso na biso to koma na bitumba to bono wela so Maï alors to bono wela Maï bango lo so raison pour na ke ba balkaniser Congo. Voilà, ça ne va pas entrer, ils sont en train de discuter pour de l'eau. Donc voilà, objectif il y a voyage, il y a itinéraire d'Afrique, na kati mboka Caire pour reprendre encore dossier wana ya Maï et côté ko le Congo. Vous avez compris?
vous êtes informés, alors quitte à vous que chacun des puissants a le plan est là, la stratégie au bâti pour la créer, s'aimer, chaos na kati Kolo Congo est mise en place pour la nuire ma belle Kolo Congo. Donc c'est à nous que doter les mena yango. Alors voilà. Ils étaient nombreux, les Tutsis, à venir de 3 coins de la province du Nord Kivu pour participer aux élections de la mutualité de leur communauté. D'abord, les élections territoriales, notamment un secrétaire exécutif et son équipe pour le Massissi, le Nyiragongo et le Rutshuru. Après quoi, ceux-ci ont procédé à leur tour à voter le comité provincial de la mutualité de la communauté Tutsi. Au poste du secrétaire exécutif provincial, David Karambi a énormément emporté sur Kamandi Emmanuel par 19 voix contre 8. Voilà, boyebi manjo na kanisi to telbinango comme ça en titre de rappel et ça la Congo. Boyebi ke bato wana nyoso ba s'installa baza na kati Kolo Congo. Na ba poste tout bazwa. Association wana topé communauté na bango wana existe kana lelo ezali. Basta ba réunion na Kinshasa to dénonçango de ça fait quelques mois. Est-ce que les Tonobango, les Congolais suivi ezali ou pas? Rappel boyeba. Voilà, bandeko, like na bino ça va vraiment un grand plaisir. Ya komona ke bozolo na biso attentivement et like na bino vraiment merci pour na like na bino nyonso oyo bo tieli biso na kati ya émission na biso. Alors bandeko, eloko nini oyo eza koleka en dehors ya Congo Kinshasa na ba pays mosusu oyo to belela kake ya solo likambo oyo ezoleka na kati ya Congo eza ko concerner Afrique centrale mobimba parce que biso tous na kati ya boîte moko tous na difficulté moko totala tokiti nano na mboka wapi na mboka ya Angola na kati ya Angola makambo nini eza ko salama botala oyo eza koleka na Angola Bangolais na kati na pasi na kati na Angola bakomi kolia bara na basuri. Bara na basuri bakomi kolia bango na kati na Angola. Eza yako bomba na te komi officiellement na kati na Angola bakomi koteka basuri na bara na kati na ba bepo pasi eleki mingi. Et Bangolais bango moko comme les Congolais aussi lelo moyen ba loba esate. Même biso kaka na Angola na kati na hôpital moko. Botala ezaka situation moko oyo tuzo passer na bele Kolo Congo na Angola pe même botala na kati hôpital na kati na Angola. Wana na maternité na kati ya hôpital na kati ya Angola. Na chambre moko, regarde combien vous allez compter là-bas. Na chambre maternité moko oyo sengeli ke ezana limi balé ba patient mi balé. Tala combien ça par terre, combien bazawa na kati ya chambre moko. Comment battre son maladie? Comment contamination est arrêtée? Vous avez ce tant que la conscience n'est pas encore là, tout le monde on dirait ils ont étalioté mais parce que nos familles sont là. Tala na kati l'hôpital, tala ba tuneng ba la na libanda, ou bazana ba chambre te eska ola lisate partout dehors. Et biso moko moni le programme message oya Poutine à lobby africain, surtout Afrique centrale, bazongi na sima parce que bango ba melingité. Ba lingi nzoto na bango te. Et pour la bango est normal parce que wana azan de konayete ou alali wana. Mais tandis qu'avant de konaye, mais yabi wana nanango wana e kazo mutu bako e be abecha ngokara. Mais na pays musuta mindele makambo ko sala maboyi. Voilà, na kati na Angola, pasi pe mawa, comme na kati na Kinshasa, même, eza pasi que tu dois vivre na mboka moko tona bomengo, mais bazo sakana na biso poete ngana yo toyebite ndenge ni ko se prendre en charge, tu dois luka ailleurs. Alors toke na lombango na kati na Mali.
pays des gens intègres. Nakati na Mali, Tolanda. L'information selon laquelle une maison d'or aurait été découverte au Mali est véritablement en train de faire le tour des réseaux sociaux. En effet, depuis le départ de la France, plusieurs grands secrets ont été démantelés dans le pays. Et parmi ces secrets, le plus crucial est celui de la découverte d'une importante quantité d'or enfoui dans le sol. Cette information a été officiellement confirmée, mais une autre information circule présentement sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que c'est plutôt une grosse réserve d'or qui aurait été découverte dans le pays. Et cette réserve était plus précisément localisée dans un camp militaire dans la zone de Kidal. L'or découvert avait déjà été fondu en lingots, et cela allait directement être acheminé du côté de l'Europe. Jusqu'à présent, le gouvernement malien décide de garder secret les personnes ou alors les puissances qui se cachent derrière ce gros trafic. Tout ce que l'on peut retenir, c'est que le Mali est désormais riche plus que jamais, car c'est cette grosse découverte qui permettra au pays de survivre dans les années à venir et de faire face aux sanctions édictées par la CEDEAO et UEMOA, ainsi que la BCEAO. Le colonel Assimi Goïta pourra bel bien tenir tous ces 5 ans sans toutefois se soucier de ces sanctions économiques. C'est donc alors une véritable merveilleuse nouvelle en ce qui concerne le peuple et le gouvernement malien, qui semblent être véritablement unanimes dans leur projet collectif de gestion du pays. Cette or découverte permettra au pays au minimum de payer tous ses employés et de financer efficacement son armée pendant une période de 7 ans. Et selon les statistiques des économistes, si les frontières du Mali s'ouvrent, la situation deviendra davantage fluide et le pays pourra enfin mettre même sous pied sa propre monnaie, vu que la BCEAO ne livre plus des billets de banque au bout. Voilà, vous avez compris, au pays des hommes intègres, comment Bazoko avancer. Voilà, biso, tango mboke za kukufa, biso dans la kati na distraction. On est toujours dans la distraction. Ba musu ba mitike na kati na l'église, ba tondi si l'église meke. Ba tondi si l'église meke. Mais le nom mboke ça ne va pas. Mais ba tondi l'église, pourquoi faire? Conscience des athées. Oyo azotala musu akosala, oyo azotala nani akosala, nani akosala, nani akosalela yo, nani akodefendre yo, avenir ya bana na yo eza na maboko nani, na maboko na yo moko, e nani akodefendre yo. So otalika ino, papa asala kosala te, papa asala kolobela bango te, e bon yo ozosala nini, yo ozoloba nini. Tala lelo bapays mosusu ekomi déjà lokola Mali, ndenge badécouvrir je stock wana, soki bamali bafungolaki miso te, lelo ndenge MONUSCO aza wana, stock wa or wana nyonso ekei na France eyaki na France, mais lelo bamalien barécupere yango mpona miso makasi na bango, la révolution barécupere babengani bafrançais e bafrançais nzoka te bakundaki baor wana balokokende yango malembe bango bimisa yango malembe yango nomona la colère ya France lelo sur le Mali à cause de ces histoires là ke babombaki yango en réserve et bayebaki banobimisa yango malembe ezokende na France, mais bamalien bapoteli biloko na bango. Voilà la colère oyo eza na France à cause de ces histoires oyo bomoni wana. Et na biso même la MONUSCO est là. Un jour MONUSCO tokobengana baomona na bakamba MONUSCO wana bolokuta plein baor banini nyonso eza wana, tozolela nzala, tozolela économie ezomarche te, biloko na biso ezana entre les mains ya MONUSCO, entre les mains ya MONUSCO. Mais congolais moko azotelema te à se rendre compte que non, tous ces bateaux azobomba biso ne bateau yo bandeko ya solo, ça fait mal, ça fait mal. Voilà, bandeko bana somekolo Congo ba like na mi c'est un grand plaisir na tango to pesa bien information et senga rapeke bino pe bo bushaka to bushaka biso ste longo pour être to sauver ma belé o banko batike na biso pour ceux qui yo telemité ngana telemité moto moko ko telema na place na ngana yo azana yiti. Alors to mona kaka bakamusu ndi yo to ko tele bien image moko. Après, tu retournes à ma question. Au mingi balobaka ke il fallait la salaboy. Ce bouton na ça botala eloko ezoleka. Image montre tia la bino sikoyo. Ya koko moko ya mundele avandaki na ban, azalaki na nzete na ekoi. Jeune moko atelemi bolanda, jeune moko azalaki mopanzi, koko na sengi alobi edenga mwana pesa nga nzete na ekoi. Mwana alobi koko yo moko telema swa koko telema yo moko telema swa nzeto nga ali ala eloko na ngai ola ezali profond
Et ça, et servir les gens qui vont se prétendre qu'ils sont des chrétiens. Ceux qui vont monter action, on a pas monsieur va le baquer. Ah, moi impoli. On s'est s'embêté pour l'aider. Moi na boy. Abi telema zwan tete na. Sokate, bota eloko nini? Eyeli koko wana na mwana wana oyo koko oyo mwana aboy kopesa koke no sina koko wana nzete. Allez, bota. Tu tiens la bino image comme ça bota. Bokolo banini réponse moko na bino a me pesa réponse taille. Donc côté le maka koko na ye moko azu courage à côté ma a que nous en zete na ye ka bakatana loko moko ekwe wana koko wana nde alinga vous allez écraser. Donc sokate mwana wana a sauvage koko wana tellement yo moko kene ko soit soka le baki pete ya que nous jouira ye a pesa ye ne alinga ko kufa. Donc voilà, Nzambe alobaka na wa sorte ebele. Donc voilà, la réponse est là, la kalisi boyoki yango na bokebi nyonso. Alors pour terminer, to tell image moko to seka mwa moke to tala image. Imagine Emmanuel Macron, Nako Konaye, Brigitte, voilà, ils ont ça la tour du monde, que vraiment, ça fait honte à Komona, Oyo, Ezakoleka, na Mabele, ya France, ba Emmanuel Macron, ça la niveau Europe, et donc on peut ça battre Kanda Mingi. Alors vraiment, bande koto singi na bino, matondo mingi na bonus balanda ki biso na ba like na bino, matondo mingi na ba obaza ba abonner na chaîne na biso na bikoza ebele wana mbale bosi bokoti. Merci na bino. Vous avez fait un bon choix, ne zappez plus. Donc, vous avez un choix, vous allez abonner à la chaîne, vous avez la cloche, comme ça, vous allez informer et vous allez ni les accolés chaque jour. Voilà, merci Nabino, merci Nabadon Nabino, merci Nabalike Nabino, merci Naba Nyonso Sali pour la chaîne Nabino, tu peux sur le sac Panayo, Zerwa, Misoga, tu peux sur le sac on a manqué, tu peux sur le sac et Paina. Maman Tété la tétoise, tu peux le sac on a mon 17, tu peux le sac on a hello papa, lo sako et painayo, dans les connaissances oyo, va participer à qui les autres, tu sais qu'il y a bien papa, maman, pour y avoir des devoirs patriotiques. Devoir patriotique, donc c'est-à-dire que chacun de nous, il faut contribuer à devoir pour eux. Ce que moi, ma casse nos amis na koma. Ce que moi, ma casse nos amis na ko boire comme pour biloko elo na ma boire comme ce que ma casse nos amis que pour le balo la biso loba. Ce que moi que na nyonso mususu yo mo straté mais le poche na yo est capable de contribuer, poche na yo et contribuer. Ce que ça la côté lobi ko tunate pays et ça qui n'est bonanga pona tango mama kongo za ko bunda mama kongo za ko nyokoma yo me tunaka ke ngana zo sala nini pona mama ko na zo yoka bande ko za ko bunda de gauche à droite ba ko de la kolo kongo e bonga na yoka kaka na sala kani réflexion wana chacun de nous a me tuna na butu na lelo na sa bulangeti na ye nga na salaka nini pona kongo esengeli na sala nini pote lobi nga pena tuna mama kongo sale nini pona nga nakanisi toyokani mama na biso Rose Michel nakanisi papa na biso Pichu Kalamal dans sako voilà question wana eza motuya moko na biso mituna na salaka nini pona kongo po na bikisa kongo po lobi o mituna oyebaki kongo ekosala nini pona ye wana ezali foi moko spirituel eza attaché na ba valeur soko yebi yango te okoluka oyeba lobi okomona ke
participer à l'émission Papa Sayarate. Na bene ko loba plan no chaba commentaire te. Na bene ko bundelti. O sara ki nini pona mama ko. O mingi bandi makarisque te. Mingi ba boya risque. Mais alingi kaka ki azal na vie manamu. Balba bien qui ne risque rien. Matondo to pesani rendez-vous na biso mokolo na non. Lobby samedi, lobby dimanche, to pesani rendez-vous mokolo lundi. Lobby topema moke matondo zambe apambola moko na bino to bundele kolo Congo na bosongolo ingeta ibobo ibo